un peu ko partager na biso balingami likambo na kosambela. Likambo na kosambela esike bandaka. Mingi na biso kosambela eza kobanda na kokota ndako na Nzambe. Kosambela eza kobanda na kozwa libatisi. Non. Kosambela eza kobanda na kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Alors, kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi elingi koloba nini? Balingami nkolo Yesu azakoya. Kalate azakoya kukamata bae oyo ya ye. Banani oyo nkolo Yesu akoya kozua. Bae oyo basili kondima ye lokola mokonzi pe mobikisi. Oui, molingami. Tangu mususu okanisaka. Aussi ondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que osala déjà prière ya koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Est-ce que soki mutu asali prière ya koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, est-ce que nkolo Yesu akoti kati na ye? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bamingi basala prière ya kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, mais nkolo akota na bomoi na bango te. Nakoki kobanda na exemple na nga moko na sala prière ya koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Bapesa ngai ba fermement ya koloba na nga ke non nkolo Yesu aza na kati na mutema, ya koloba na nga ete nakomi mwana na Nzambe, ya koloba na nga ete nakozwi bomo ya seko, ya koloba na nga ete nakomi ekelamu ya sika. Balingami atako nasalaki prière enga nakanisaki ke nkolo Yesu aza na mutema, nkolo Yesu azalaka pe na mutema te. Pona nini? Décision na zuaki ya kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi eutaki na nini? Ezali na mosali na Nzambe moko Lokadi azalaki secrétaire ya bandoki ya Afrique centrale. Na témoignage na ye na 1983 na quand Christ est roi na Kansangulu A17 apesaki témoignage na sima ya école Athénée de la Gombewana ndesika batielaki mwa podium azalaki kopesa témoignage. Mais na témoignage na ye nyonso apesaki oyo etindikaki ngana ndima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi tango azali kopartage na tina na ndenge nkolo Yesu abatelaka baye oyo bandimie lokola mokonzi pe mobikisi. Alobi lolenge misato oyo nkolo Yesu abatelaka baye oyo bandima ye lokola mokonzi pe mobikisi. Soki baye na lupangu bakokuta mire nyonso eza kontourne na flamme ya moto. So balobi bapungwa badinda na kati ya lupangu flamme wana ezomata. Bakoka kokota na lupangu wana te. Lupangu mususu bakoya kokuta bandako nyonso eza te, terrain vide. Soki banzete eza na lupangu bakomona banzete, mais ndako ata moko te bakomona.
bisika mususu baokuta bandako eza polele baokota na kati meye oyo andima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi soki bameki kosimba ye aza libanga ya moto nga na bandai kobanga liwa inazalaki koyeba ke bato oyo bazalaki komemela bato liwa noki eza bandoki endenge naziyebaki ke bandoki baliaka bato na famille na complicité ya bandeko ya famille ndenge nga na tika famille na Kindu Maniema kuna musika nazanga moko na Kinshasa na yeba kaka no moyenduki alianga ezate parce que bandeko nanga bazawa te mais ye tango azali ko témoigner lobi bandoki ya niveau ya C nde basenga kama kambwana mais bandoki oyo bakuru yaka meme mundele aoki kolia ye nandimaki nkolo Yesu po abatela nga na bandoki ata nasalaki prière nkolo Yesu azala te yo pe tango mususu ondima nkolo Yesu na intérêt moko songolo. Alors mukolo nini na yaki kondima nkolo Yesu penza ya solo ezalaki une année après na 1984 na Kimpemba 16 mosali ya Nzambe oyo azalaki koteya ezalaki Jean-Pierre Kinunga ezalaki jeudi aza koteya na tina ya koteya bandeko mususu ba ndima nkolo Yesu. Maintenant mateya na ye aorientaki yango na kolobaka batu oyo baza na nkolo Yesu na mitema te baza bakufi baza bibembe yo oyo oza na nkolo Yesu na mutema nde oza na bomoi. Maintenant yo oza na nkolo Yesu na mutema oza na bomoi bakamarade na yo baza na nkolo Yesu te bakufi bandeko na yo baza na nkolo Yesu te bakufi donc oza elongo na bibembe ozolia na bibembe ozosolo na bibembe olie opesa bango bomoi yo ozopesa bango te mateya wana etushaki nga na biwi nga naza na bomoi me nazoboya kopesa yango na bandeko oyo baza bakufi na bi bon nga nazwi mokano ya kokende koteya bandeko mususu tangu nazwi mokano wana molimo na Nzambe ekomi koloba siko na ngai kitoko yo olobi okende koteya bato nga nalobi oui alobi oteya bango nini nabi na koteya bango batika lukuta ebongo yo bo batika oteya bango nini o batika kindumba ebongo yo batika donc eza na batu oyo baza na kati na mangomba baza ko continuer na masumu baza ko sala effort ya kotika e baza ko like ke bakotika non molingami okozwa makasi ya kotika masumu ata mukete soki nanu ndimi nkolo Yesu te po ozwa makasi ya kotika masumu ifo ndima nkolo Yesu ndenge nga nazalaki nanu ndimi nkolo Yesu te nazalaki na makasi ya kotika masumu te oki kotika mingi me okotika nyonso te etango namonaki bongo na bino donc avant nakende kote ya bato mususu nga nasengeli nanu kozwa mokano ya kotika nyonso mokolo wana na komprenaki ke naza mutu ya masumu eke nkolo Yesu akufaki mpona masumu na nga nasengeli kondima ye non pas po abatela nga na bandoki mais akoka kopesa nga nde bomoi amen balingami mokolo oyo ngai na bongolaki motema yango wana ebanda mokolo wana ti lelo naza kati na nkolo naza kosalela ye mpona nini nalobi soki bato basali prière nécessairement yambaka nkolo Yesu te eza kouta na koyamba nkolo Yesu elingi koloba nini
Po mutu andima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, molimo na Nzambe asengeli kosunga mutu wana ayeba ete aza butu ya masumu. Toza batu ya masumu na kobotama. Toza batu ya masumu na kosalaka masumu te. Toza batu ya masumu na kobotama. Tozo botama ya masumu, yango wana tozo sala masumu. Ya mibale, nkolo Yesu akufaki na ekulusu pona masumu na biso. Molingami, soki nga na comprendre ke nkolo akufaki na ekulusu pona masumu na ngai, naza koyeba ete ekoti ya nzube, bafimbu, basoyi, ekulusu, basete, mopanga na panzi, eza pona masumu na nga. E ya misatu, nasengeli kozwa mokano ya kotika yango pona libela. Donc, molingami, okoki koya ndako na Nzambe, oui. Okoki kosalela Nzambe, oui. Mais est-ce que ozwa déjà mokano ya kopesa bomoi na yo na nkolo Yesu? Balingami, différence nini ezali nasali prière ya kondima nkolo Yesu ya mabe, nasali prière ya kondima nkolo Yesu ya malamu? Différence nango eza kouta na lolenge ngai nazali kozwela mokano. Na comprendre que non, naza mutu ya masumu, nkolo Yesu akufe pona masumu na ngai, pe nazwi mokano ya kotika masumu. Soki engagement na nga ya kotika masumu eza ya solo, nkolo akoya kati na nga. E soki nkolo aye kati na nga, atiaka posa ya kokola. Na pokwa wana ya jeudi wana oyo na pesa ki bomoi na nga na nkolo Yesu, tangu kaka kilte silaki nakendaki kokutana na berger, parce na moment na ba groupe de prière nakei kokutana na berger, na yebisi ye naza na bosenga ya kokola na kondima. Molingami, soki obongwami kati na solo, posa ya kokola na kondima ezalaka. E ayebisaki nga ke non, kende kokutana na ndeko wana kuna akoki kosunga yo. Aorientaki ngai epe mosali na Nzambe Bola Nzali, nde ayaki epai na nani na biso, a partager na ngai lisusu maloba na Nzambe, e nazwi lisusu décision ya koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Molingami, non seulement posa ya kokola eza kati na yo, posa pe ya maloba na Nzambe ezalaka pe. Eza normal te ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, posa ya kotanga maloba na Nzambe ezalaka te, posa ya kobondela ezalaka te. Non, mutu oyo asili kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, posa ya kokola ezali kati na ye, posa ya maloba na Nzambe eza kati na ye, posa ya kobondela eza kati na ye, posa ya kindeko. Ça veut dire na ba frère na ba sœur kati na nkolo kindeko eza vraiment kati na bango. Molingami, soki yo oza kozwa mokano ya kopesa bomoi na nkolo, pe oza kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, osengeli kozala na motu moko oyo asengeli kosunga yo na kokola na kondima. Motu akolaka na kondima ye moko te. Non. Osengeli ozala na ndeko moko oyo akoki kosunga yo mokolo na kokola na kondima. Osengeli pe kozala na kati na lingomba oyo eza kotindika batu na komonaka nkolo Yesu, na komonaka maloba na Nzambe. Mangombe ebele eza lisusu komonisa batu nkolo Yesu te, eza bobele komonisa batu ba problème, eza komonisa batu mikakatano, eza komonisa batu pasi. E batu basengeli kosala nyonso po balongo na kati na ba problème, basengeli kosala nyonso po balongo na kati na pasi. Molingami,
ba problème na biso, mikakatano na biso, yango te tina ya losambo. Tina ya losambo eza nkolo Yesu. Tina ya losambo ezali nzambe. Oyo nkolo Yesu alingi na biso, oyo nkolo Yesu akana na biso. Donc losambo eza bisika ya koya kozwa bozwi te. Losambo eza isika ya kozwa mabala te. Losambo eza bisika ya koya kozwa misala te. Non. Losambo eza bisika ya koya kokutana na nzambe. Nzambe oyo kutani na ye, yende ayebi musala pona yo. Yende ayebi libala pona yo. Yende ayebi voyage pona yo. Donc, yo okoki koya na lingomba te pona koluka voyage, non. Okoki koya na lingomba te pona kolika libala, non. Okoki koya na lingomba te pona koluka soki bomengo soki ndenge nini, non. Bayaka na lingomba pona kokutana na nkolo Yesu. Bayaka na lingomba pona koyeba nini nzamba kana pe abungisa pona yo. Amen. Donc molingami osengeli koyeba ebandeli ya kosambela, ebandeli ya kosalela nzambe eza kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Soki nanu ondimi nkolo Yesu te lokola mokonzi pe mobikisi, losambo na yo eza na ngo ya pamba. Et oko comprendre kutu pete esengo o ezakati na nkolo te. Oko comprendre pete kimia o ezakati na nkolo te. O comprendre ango te. Pour comprendre ango, osengeli kodima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Yango wana balingami oyo baza kolanda biso na ba Facebook, na ba YouTube, na ba WhatsApp, toza kolobaka pe na bino, oui, oza koyoka maloba oyo, mais na kati na yo, est-ce que aussi ozwa mokano ya kopesa bomo na yo na nkolo Yesu? Oui, ezambala na liboso te kolandanga, osi olanda pe ngape, ozwa pe mokano ya kobondela, oui, obondela. Est-ce que bomo ina yo echanja? Obondela, oui, est-ce que okoma kosalela nzambe? Okoma komipesa na nzambe? Okoma moko na kati na bandimi na lingomba moko songolo? Parce que balingami naza ko partager na yo maloba oyo pona koloba na yo te ke non osengeli kaka koya na lingomba na biso. Non. Quartier oyo epai kani yo zali, balabala epai kani yo ezali, mangomba pe ezali, mais kende na lingomba oyo baza ko présenter kolo Yesu. Et soko zali na difficulté ya kozwa lingomba na kanisi numéro na biso e bimaka na se ya message oyo okoki toujours kobenga biso tokoki ko orienter yo partant bipai kani ozali molingami. Eza vraiment ya mutuya soko ndimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi osengeli pe kozala na bipai kani okokolisa kondima na yo. Osengeli kozala na nani oyo asengeli kosunga yo pe okola na kondima. Alors bisika ozali soki maloba oyo esimbi mutema na yo et comprendre que non osengeli ko ndima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi nalingi ko prier elongo na yo molingami. Esika oza kolanda ngai okoki kokanga misu na yo pe kolanda nga na libondeli oyo. Libondeli oyo po yo okoka kosala yango, osengeli koyeba ke ozali mutu ya masumu, osengeli koyeba ke nkolo Yesu akofa mpona masumu na yo, e osengeli kozwa mokano ya kotika masumu nyonso. Mokili na bisengo na yango, satana na misala na ye, nzoto na baposa na yango nyonso ekopesa bomo na yo na nkolo Yesu. Boye molingami tokobondela na yo elongo tango nazali ko prier okoki kobondela sima na ngai. Nkolo Yesu nayoki liloba na yo na ndimi nazali moto na masumu po nasalaka oyo motema na ngai elingi po na kosepelisa nzoto na ngai
yango nde masumu na misu na yo. Lelo nazwi mokano ya koboya yango mpe na libela yo mokili na bisengo na yo nyonso. Na boyo yo Satana na misala na yo nyonso. Na boyo yo nzoto na baposa na yo nyonso. Na boyo nkolo Yesu na fungoli motema na ngai pe na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Merci na bolimbisi ya masumu na ngai na liwa na yo na ekulusu. Nkolo Yesu sala na ngai ndenge elingi yo. Kokisela ngai oyo ekana yo. Pamba te nalingi koyeba bolingo na Nzambe pe makanisi na Nzambe na bomoi na ngai. Merci Nkolo Yesu. Ok, nazali kobondela pona yo. Mokonzi na nguya papa na nkembo merci. Yawe oyebaki ke molingami ya koyoka maloba oyo e azwi mokano ya kopesa bomo na ye pai na yo. Olobi na Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Molingami ayoki mongongo na yo na nzela ya maloba oyo azwi mokano ya kofongola motema e sasa ipi uzakati na ye. Sunga ndeko nanga Yawe pesa ye posa ya kosalela yo, posa ya maloba na yo, posa ya kosololaka na yo tango nyonso. Mimonisa esukoleka na bomoi na ye na kombo na Kristo Yesu nkolo mokonzi pe mobiki serviteur tobondelo boye. Amen. Ok, merci. Nzambe apambola bino.